Oui, aujourd'hui c'est le 16 décembre. Maman Bijou a profité à souhaiter bon anniversaire à ma fille chérie, fille de Maman Bijou, Ndoya Maman Bijou, Bidor, Jimbi Mossi. Donc, photocopie Nanga. Maman Bijou a lobby plein de bonnes choses. Bah, succès, belé, mon amayele, mon respect. Donc, Oumela Penza, Zalaka Ayo. Ozala vraiment makasi na ba organisation, ozala makasi na nyonso mwana mayele na azako tuneloko ko reprocher ote. Maman Bijou lobi sécurité à vie na yo ezaka na maboko ya Nzambe. Nzambe azwa contrôle à vie na yo kaka ndenge to yoka na check.